mutu oyo asali masolo wana baza kolandela ye akokota prison pe akozala condamné ta ozana preuve moko te et botala même pas image wana ba congolais asa mona Koffi Olomide te mfi wana a André antillaise asa ndele métissé okamata ye po na soki kaka o asali bogino mona Koffi Olomide mais non on doit être fou. Comment peut-on passer au toi mutema bébé? Et ça mutema bé, c'est la jalousie. Hein? Atolinga mutute. C'est pas normal chez moi na ba innocent. Nga na histoire oyo pour Nazali chroniqueur, journaliste et privé Koffi Olomide. Mais c'est une histoire, c'est une vidéo qui m'a fait trop mal au cœur. Na koki même pas n'allez na butu. Na mis une place à Koffi Olomide que moi nga oyo Jessica Mouya PM. Na kolisi bongo bakamata vidéo que non ça moi na ça pour nous mais non c'est pas bon ya on peut Koffi Olomide à ça qui vidéo mongo alobi yango pe na sir bulani yango totika mututu fierté na ye ezara famille na ye ekende liboso il faut bana na ye batanga bana ye bakoma un jour moi na ye atanga akoma présidente pourquoi pas présidente ya Congo akoma député akoma avocate akoma journaliste célèbre international moi na ye parce que tant tobota bana ya teka tobota bana po totala bango non tobota bana po un jour papa au comme na 80 ans 70 ans force à sauter mais moi na oyo boti akoyana ba lire wana akobokola pe papa no papa zali moi na kusala bwe mais ko bebi sa réputation comment dignité à mutu personnalité à mutu Elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey, la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Mama soki bokolo Bini Sambango Cédric na maboko na yo batata ba mama bandiku nalandi ye sima natimbiri basekreja ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana ukuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odio baza kokela awa toza kibokolo mwasi simekoli oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de ceux qui otiango o utiliser au moni à je suis forme stop on a ngao poitrine place qui ndenge nini te balobi vetu makamu au centre que au que za munzo to makasi ndenge nini na a tout ça solution makambutu on va voir ça le comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelques temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuma peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza mutesalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde mutesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Simekoli. Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki Namoma oyo Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible, mon prophète dit, merci, prophète.
ya bana yawe nachola mipe mingo pona mvula. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un Naboya, qui n'a pas Olia. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Maman, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient une kokaba. Bonjour, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous êtes connectés sur le Mersite, la RTNC, Yaya Nabango, Maman Nabango, na o Italie Information, Elinga Congo, avec Sam Kaza du nécessaire. Vraiment, je suis très souffrant, il y a un moment Mikolo, mais pour vous informer, pour nous passer nos vraies informations, il y a un malgré l'état de santé d'Anga, je suis obligé, il y a la émission Oyo pour nous passer nos informations sur Makambo Oyo et l'équipe des jours Oyo. Sam Kazadi, vous avez de partout. Moi, il y a Kofi Olomide, Didison, à ça le film, il y a porno. Ça, moi, il y a Kofi Olomide, à ça le film, à porno. Tout le monde, moi, Kofi, Botala, moi, Kofi, tout ça. Bah, image est emboli de partout. Alors, on a quatre tranches Oyo, on a quatre analyses Oyo, beaucoup de vérité. Si réellement, fille ou a sali film à porno, azali moi, Kofi Olomide. Mais avant de passer mbote, n'a pas tout Elinga Congo. Merci na le patron Moïse Samnani, merci na Christian Matondo, P na Obabengi Jimmy Chauve Congo Tchèque sans oublier Michel Kanyembo. Merci na Bino. Naïb Sarabino P Naïb Sarabino toujours. Ngai Nazali deux fonceurs, il y a des musiciens congolais. De Papa Lutumba Ainos Bi. Bon mon nga makambo papa chéri tango yaka awa. Ya makambo kikisere na defanda kango. Bon mon nga makambo wera son na defanda kango. Makambo tout les kaka oyo zo concerné musiciens, so les a photo les a vrai, ngana kota kango ponga naza défenseur na bango. Concernant images, vidéos oyo zo les cas na internet chaque jour oyo, des jours oyo pour na mona ko felo mide nazo informer bino image wana vidéo wana la fille Azali Mwana Yakofi Olomide T. Navi Batubako Kanaka et il y a toujours des soucis. Okomona Moutoune Singa, Nakokana par exemple, na David Lutete, Okomona par exemple Moutoumoro Boye, Akokana Papa Chéri, Okomona Moututel, Babimisi Moutel, chaque Moutou Azana souci na ye eza normal. Okomona parfois, oh Nico. Asali barba, asali suka ferre, akokana ferre, eza makam normal. Omona autre simbelenga na mutu bakokana batu bakokanaka. Sam Kazadi, je suis très fâché na makamu bino bazairwa. Ya poto soki wapi na ebité. Bozali kobebisa réputation ya innocente mwana muke oyo. Ayebi makambu te. Mwana muke oyo azali mwana ya papa na ye oyo papa zo futu la classe papa zo kolisa azolengela mwana ndoki nyonso alinga te mwana ya ndoki oh moibi alinga te mwana za moibi chaque parent éducation na ye rêve na ye objectif na ye ezalaka ata ye atanga kite alinga mwana ya tanga avenir ya bana ezama boko ba parents pe bana ba parents tango zo mona bana bango esala bango bien. Mais comment biso bazai wa tokoki kozala motema beboye kokamata image wana ya mwana oyo akokana Didison kocha kaka pona soki oyo sala bongo bokamata fi wana. Mais non, arrêtons ces histoires. Makambo ebele eza na Congo awa eza ya kosimba te ezobonga te bozolobela ngo te bozosala ngo ba vidéo te mais ba bozokende à côté bozotaper à côté. Mais non, totika makambo oyo soki bino bozali na problème na Koffi Olomide bolobela Koffi Olomide bofinga Koffi Olomide amesana nango depuis musique banda ba musicien ndenge baza wana ba mesana bafinga bango ba mesana babiloko tu wana parce que za musala basalaka parce que soki oza artiste
Aux gens fanatiques na yo bako sepela na yo, o pe bako sepela na ote. Bako finga yo est normal. Wana finga na ko felo mide. Nengo lingi c'est le roté. Mais totika ko toucher bana. Non. Congolais totika makambu oyo. Didison azali mwana oyo ko felo mide aboko o palinga makazi. Mais comment ceux qui bolinga ko felo mide te boko ne ko salir réputation ya artiste nene ya mboko ko felo mide ko bakeno botala mwana ko faire sali porno pe bozo kamata na ba groupe nyonso bozo partager image jona. Imaginez-vous que mwana na ataki mwana na bino to leki na bino mwasi et que bazo sala bongo et ko sala bino bien. Toti karape motema be air mo boye to micha rape na place abato mwana oyo boti au collège au tangisi université afandi boye. Un bon matin, tu te réveilles comme ça. Au moins, il va publier moi na yo, moutoua kokana moi na yo, que non tala moi na yo, ça pour nous. Mais non, tout ce kabilo kwana, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Arrêtons des bêtises à la con. Il y a quoi milliards à bateau, il y a quoi ça, marmo, il y a bouzo baga pour qu'on salir réputation moi na. Moi na mouké, oh yo azout en classe. Asa ko honorer papa na ye, asa ko honorer maman na ye. Ce ko amonaka ba image il y a porno, il y a film moko tobité ce web mais bo taper longa fi angote. Mais fiona asa métis ya pembe ya mundele. Moi la kofi asa pembe donc sotali même ba couleur eza très différente. Bozo kamata image ya kofi le midas na mwana pona suka o asali ona, bo beke no o mwana kofi le mide mais non. So bolinga kofi le mide te bo finga ye, bo finga musique na ye. Bofinga ye moko mutu mais arrêtons ya kofinga bana ngai na lobaki yango nazali défenseur ya musicien congolais ngala ko défendre ba musicien nyonso ponga nazalaka mutu ya mutu te na chroniqueur ya bango nyonso so sali lo mo za bien te na koleka na koloba mon état de santé n'est pas bon bon moi que voir na za bien te mais tellement la bêtise est qu'il trop batu baso belango trop alors je suis obligé ya couper sa vérité ne makambo ezali. Donc, la fille que vous voyez dans la vidéo, oh, yo bozo tala, oh, bazo tia kofi le mida si mwana, bazo mwana kofi le mida, et ça juste, bakokana, et ça look, oh, mwana kofi salaka, bazo look a fiwana, mais baza mutu mon côté, mais pourquoi bolinga kosala mutu mabe boye? Non, arrêtons, batu bakokana ka chaque partout, même président de la République ana souzi na ye, hein, même ba ministre na biso ana suzi na ye André Kimbuta ana suzi na ye o Glodi Desuka ana suzi na ye nga nana ba suzi ebele que no sam to monaki pi monet yo to kana mais non batu bakokana ka mais arrêtons ya ko bebi sa réputation nga nanu nazali ko défendre et puis biso ba journaliste to défendre makam oyo to lingate ba salir comme ya mwana tout ce ka bana ndewa makam oyo ce que ça na problème ko faire le midi lobela ko faire le midi. Pourquoi qu'on s'en sarabana? Hein? Pourquoi qu'on s'en sarabana? Musicien nyonso oya Congo awa na image wana na bengi ba musicien belé ba sepelité. Na ba oyo balinga ko felo midé mais tant ba moni image wana baza ko salir image ya mwana innocente ya ko felo midé et belé pe ba sepel na ngote. Papa chéri a sepel na ngote. Jibem bien na motopamba a sepel na ngote très fâché. Werason le roi de la forêt oyo ba oti ko kole mwana aux États-Unis a tel pays image wana a sepelité abi biso ba congolais comment on peut être mauvais motema betina sens oyo ya ko salir réputation bana mike ba musicien nyonso baza très fâché mais arrêtez makambo ke belé a zo simbate bolo belango boselango ba vidéo hein bosalango mais bolo ba keno wana mona ko felo midi tout ça mais non tout tika boye bazali ba artiste na biso baza ba ndeko na biso ko felo midi c'est notre frère ata bolinga ka été na ma musique to ma muso salaka eza makambo musique mais tikbo to tika famille na ye na buzoba makambo musique toke na ngona musique to soki na musique ah kofi ko beti général bien te ah kofi osali boy oui toke na ngona bongo mais mwana est-ce que yo aussi obota est-ce que oyebi pasi ya mwasi oyo et mama lia ozali mwasi kofi lo mide azana motema pasi azolela mais comment bozo sala mwana eboye boyebi kobokola mwana libumu pendant 9 mois ozuizemi ba fi kombe ba ozuizemi te na mboko oyo mais nzamba sali mama azui mwana abokoli mwana 9 mois libumu abokoli
akena poto mwana tangi classe maternelle atangi primaire asali secondaire université ninga za wana pe azosala fikita papa na ye yo oya okamata vidéo ya porno s'il vous plaît porno bokamata bakena o mwana Koffi Olomide mais non totika boye to honorer bandeko na biso ba musicien makambo oyo ba bêtise oyo na ba point noir awa na ba Abidjan na ba Sénégal ezalaka te pourquoi ka congolais mindele ba wala chaque jour ba osala ba avion mindele ba osala ba téléphone ba Samsung S8 ezobima S9 iPhone 10 mais bino journée bo ça paye loko ke non etamboli mon entier ke non to ça libre bo raisonner elo musuté ba tout musu ba raisonner to ça elo ni ko épater monde non bino ka bêtise bo zo ka place mo bêtise ezali bo ça n'importe quoi arrêtons congolais to lingana amour du prochain eza bien oyo olinga basala ote kolinga te basala moninga na yo Koffi Olomide c'est mon frère c'est ton frère yo muto publier vidéo wana yo muto sali vidéo wana soki basali bongo mama na yo basali bongo ndeko na yo yaya na yo to basali mwasi na yo bazui muntu moko akokana na mwasi na yo bacheye porno bongo babe keza ye eko sala nini en tout cas on doit avoir un bon cœur faut pas vous avoir muté mabe non kindoki na Congo et ça mabe c'est pas bon nous les Congolais on est très méchants et bon beaucoup me sango neti histoire mo boye makambo réseau les cas hein makambo ya Rossi et qui awa tout ça au l'air ya contribuer à ko aider pe moi na Rossi oyo to tikali na ye moi ba don ba numéro ils affiché wana moi na Rossi to lingi boye ngana mo koliwe pona moi na Rossi bo ça le roté makambo mboka po mboka kende liboso po musique bonga idées anini bolo bateme bêtise o bo moi que bêtise boka mata image pour nous mais non on doit être fou. Comment biso ba zéro toi mutema beboy. Et ça mutema be, c'est la jalousie. Hein? Atolinga mutute. C'est pas normal au toucher moi na ba innocente. Nga na histoire oyo pour Nazali journaliste privé à Koffi Olomide. Mais c'est une histoire, c'est un vidéo qui m'a fait trop mal au cœur. Na koki même pas n'allez na butu. Na mis une place à Koffi Olomide que moi nga oyo Jessica Mouillard BM. Na colis c'est bon bakamata vidéo que non ça moi non ça pour nous mais non c'est pas bon ya on peut Koffi Olomide à ça qui vidéo moko alobi yango pe Nasir Boulani yango totika mututu fierté na ye ezara famille na ye ekende liboso il faut bana na ye batanga bana ye bakoma un jour moi na ye atanga akoma présidente pourquoi pas présidente ya Congo akoma député akoma avocate akoma journaliste célèbre international moi na ye parce que tant to bota bana ya teka to bota bana po totala bango non to bota bana po un jour papa au comme na 80 ans 70 ans faut ça sauter mais moi na oyo boti akoyana ba li wana akobokola pe papa et no papa zali moi na osala bwe mais ko baby sa réputation comme dignité ya mutu personnalité ya mutu moi na batu innocente on m'a lié très fâché na comportement ya ba congolais. Pourquoi tu l'as raté? Pourquoi tu l'as raté? Et bien, nous allons partager ma vidéo dans ma groupe. Pourquoi bonjour Salango? Imaginez-vous que cette fille, cette petite fillette, Azagi Mundeko na yo, Mwana na yo, et que bazo publier na ba image à WhatsApp, na ba Facebook, et que ça là on est nini. Mettez-vous à la place des autres. On ne doit pas être fou jusqu'à ce point. On doit être intelligent. On doit réfléchir à un moment avant de faire quelque chose. On ne peut pas faire tout le temps de bêtises pour le faire parce qu'il faut qu'on a ça là pour pour nous Koffi Olomide non nga je suis contre nakolinga te muntu pe muntu oyo asali masolo wana baza kolandela ye akokota prison pe akozala condamné ta ozana preuve moko te et botala même pas image wana ba congolais asa mona Koffi Olomide te mfiona a André Antillaise asa ndele métissé o kamata ye po na soki kaka o asali bogino mona Koffi Olomide mais non totika bongo te totika bongo atolinga Koffi Olomide te mais mona te werason ninga zawana bafinga ke chaque jour werason
mais on touche mon awera santé j'ai bien piana ebele parfois na ye ba sepela na ye musu ba finga kaye mais on touche bana j'ai bien piana te bolongo ya histoire ote j'ai bien piana Moïse Mbia passé Moïse Mbia oh alingi mona j'ai bien piana bo bêtise on a beau créer un cabino moko ya mabe ya faux et ça même pas vrai p bino mutu bozana tant même pas il y a qu'on vérifier information boyer bozo publier bo partager pourquoi mais arrêtez on doit arrêter en tout cas ngana za contre ngana lobaki yango je vais défendre le musicien congolais ponga naza chroniqueur il y a pas musicien sur Congo sona moni que problème ezali eza vrai na koloba na lobeli yango mais ceux qui faux na kolobeli yango en tout cas nga naza malade voix ça bien été mais quand même na s'efforcer pour na informer bino que vidéo wana ezali vidéo ya porno oui fiona aso sala makambo sala oui mais asa mona ko felo midete parani na kolinga abokola mwana ayo akolisa mwana akoma kusala film porno mais non mutute hein batu bakokanaka la petite fille obomoni wana mukolo kala wana asa même pas na ressemblance na mona ko felo midete d'histoire bakokana même pas c'est juste la coiffure donc batu tout bolinga sam kaza de le nécessaire bana Paris bana Londres bobenginga de partout sam kazadi yambela bino ko felo yambela biso ko felo mide pour alba pona mona na ye na koyamba ko felo mide te po ngam ko nanu consciemment na ebiki wona sa mona ko felo mide te c'est une fille ça va pour nous depuis kala nga bato ba film pour nous ba téléphone ba ebi fiona na vidéo belé azara depuis kala image wana eza sikote ya kala il y a 5 ans passés pour nous moni wana mais bon pourquoi que mon a fait l'humidité non tout lingana ba congolais tous à méchanté na lancé pe message na ba chroniqueur nyonso o asala musala kitoko oyo après ça information tout démentir makam oyo ko fait l'humidité c'est notre frère c'est notre artiste soraza mabenaye italié mais pour nous baby sa réputation dignité ya moi na c'est pas bon maman Ali a très décis na comportement oyo. En tout cas, je crois bien flash oyo et ça pour annoncer binoké eza faux et archi faux. Cette fille que vous voyez dans ma vidéo ba groupe, c'est pas Didison de Koffi Olomide. C'est une actrice à ça ba pour depuis kala. Moi la Koffi Olomide aza en forme, azotanga kitoko, aza ko honorer papa naïe. Arrêtons les bêtises. Moi na classe boye, bo traumatiser moi na muke, au lieu tanga à concentrer à venir naïe. Allez. Avant de image, vous comparez, mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Attends, tu publier vidéo, pour ta maman, pour ta soeur que tu aimes beaucoup. C'est pélaté. En tout cas, tu as publié vidéo, justice, et ça, suite, il y a le Cameroun et Osuka. Merci Mingi. En tout cas, Mingi pour voir vraiment ma voix, elle est trop rock parce que je suis un peu souffrant. Merci Mingi, na saka flash oyo elinga Congo RTNC na bango moment na bango biso to defandaka ba mise nyonso donc toi ka pona héritier té ou raté JB Félix té mais on est là pour tout le musicien congolais sans exception s'il y a information moko il faut que le bango to ko le bango donc merci na bino nyonso botika ko benga nga pona oté mona ko felo midi na informer bino que c'est pas la fille à ko felo midi et na PCB mbote na maman Alia en tout cas maman Alia na kombo ya ba congolais nyonso ya ba zaiwa nyonso oya Congo oya motema mabe vraiment oyo bayebi na ko salir réputation ya mwana na yo oyo linga makasi Didison en tout cas maman Alia en tout cas limbisa mutu o asali lokwana consciemment pe oyebi ke za mwana ote oyebi mwana bien donc Koffi Olomide limbisa mutu asali bongo oui bien payé non c'est pas ta fille et ça moi non et ça juste makambu bazo sala pour na ko nuire yo pour na ko déstabiliser yo continuer ko faire le midi na musala na yo zala fort ko za déstabiliser na information oyo vidéo oyo et ça ya faux ya vrai. Merci mingi na Magimba Sanka, merci na Blandine Kila, merci na Nico Osomia Mokonzi, merci na Joël Basunda na États-Unis mutali boso oyo atunenga makambo pe na yebaki na kosola na ye ke eza mona Koffi Olomide te pe
natinlege ba image na mitu botala point oyo bakokanate, c'est juste la coiffure. Merci vraiment na DJ Pongo Abier Nanga, merci vraiment merci na Kibala, merci na Alain Kepala, merci na Myriam Monsala, merci na batou nga Sam Kaza du nécessaire chroniqueur yaba musicien au Congo. Moi je vais défendre le musicien congolais dès Papa Lutuma jusqu'à Inosbi jusqu'à la fin. Ce que information zali boy si t'as raté bobenganga na ko pesa une vraie information pour nga na solo la kana Koffi Olomide na solo kana Jibem Piana na téléphone boto bengana na solo na Werason na solo na Watanabe na solo na Fally Ipupa na solo na Ferrigola naza puna bango nyonso naza sans parti pris. Alors makambo c'est pelisingate yango na pesi information vraie. Mais bon, quand tu retournes. Ah! Mais comment on a boulé de ma place, on est le ministre, puis ça va. Bateau, tu as un tina, tu vas dans le retour. Je rendais pour tout le monde. Mais bah, tu sais, tout le monde aura le bureau. Pardon, bah, lui, ça a bouquet. Ah! C'est là l'image à salon, la prise, on appelle si yo mon côté, Wow. Le roi du Congo. Mon frère Saka. Excuse, nous toquons dans la maille, les bisamaté. T'es les bisotés. Rien? 2000 fois Congolais à Pamba. Pas télé. Ah, le grand journalier. Je pourrais avoir un salon pièce. Mais oui, ils ont qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tout les RDC, tu vas dans le salon RPS, pour le salon Moko, la carte de République de moins cher. Salon RPS, qualité supérieure. Il n'y a pas d'allure. On ensemble les jaloux maigris, en plein de soucis. 2000 frères Pamba. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mais la solution, mon compte à banzete azawana na Suisse, mon bengaye na banyo affiché, mais la solution, bati kayo. tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire traité faiblesse sexuelle hémorroïde Solution le soir. Tomate Napoléon.
bongo kokoka te tono talo kutu Maxi Bio Café nazombaka mwana. Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai. Rien à dire. Podium na podium. Pakaluya zo mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel maladie belé nzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Donc, par raison, Ezali est belé. Baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi bana nzambe nyonso mbonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko molingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya